Alors, mbote bandeko na biso ya bakongo esengola mingi parce que lelo tokutani na bandeko nyonso surtout ya diaspora awa na niveau ya France pour relever la situation ya bakongo surtout. Donc cela veut dire que vie souffrance au surtout toujours parcourir nango kobanda entrée à bakolon jusqu'aujourd'hui. Tomeki kosala mwa moke analyse na yango pour la première fois parce que tokutani lelo na kanisa tokobakisa susu kokutana pour kobakisa makanisi ndenge nini tokoki kobima na souffrance oyo toza nango na entité na biso to na tribu na biso ya bakongo. Yango bomoni ke bokobona représentativité ya bandeko bawiti par-ci par-là ya diaspora na susi kaka moko ya komatisa kimukongo ya komatisa eloko oyo babengaka budoki bakongo. Donc cela veut dire na kozala maloba ebele te ya kobakisela bino sur le plan politique. On sait beaucoup des injustices qui passent à niveau il y a Congo, que ce soit l'Angola, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, toujours au Bengisa Bande, surtout il y a diaspora Congo où ils vont se retrouver ici en Europe, Badjouatan, Babongisa programme na Bango, deuxième rendez-vous au Tokokutana, Baya. Komisato bakisa makanisi pona ko jua ba directif normal ndenge to ko tambusa communauté na biso ya Congo makantana tiki na maloba na bande ko tozala bango be bazali na maloba ya koloba. Donc eza appel ya munene tozo benga na bande ko na biso o ba monalité lelo awa na oyekoya ba mona na po to me tambusa initiative aujourd'hui pour la communauté Congo et bien encore. Après c'est Maloba, pas la motivation. Ok, d'accord, merci beaucoup pour Maloba. Bandeko na biso oba zake bazaba Congo o bazali na Europe. Lelo ezali première rencontre na biso. Tokutani na bandeko bauti Portugal, bauti Allemagne, bauti Suisse, Londres. Il y a France, awa, bauti bamboka ebele. Tokutani awa lelo de façon que tout sur rapport makamotali Congo central. Je crois que nous surtout bandeko ba Congo ofani na bandako mikolo ya ofana so na bandako te. Bo sala par tous les moyens, bo se rejoindre na biso de façon que tout réfléchir ensemble pour na mboka na biso Congo central ou bako na biso batikela biso. J'espère que vous allez bien, vous allez bien que non, na niveau de commune de l'eau, Congo benza azongi sima ya osakanate. Congo azongi sima, Congo azalaki muteli boso, lelo akomi benza le dernier. Ya mwana tozali kosangana o nyos azali na ndako azala makanisi bien, ezala na Suisse, ozala na Allemagne, ozala na Portugal, na Europe, ou ba mususu bazali na ba pays mususu d'Afrique. Osala par tous les moyens pour rejoindre Bisso, de façon que tout continue pour réfléchir pour la Congo centrale. Donc voilà. Nous allons dans les bébés, je crois qu'on se la parole. Et puis, on va expliquer. Nous allons réfléchir pour la Congo Bisso. Bande konangai, ba mama nangai, ba papa nangai, bala na biso pe bilenge, wani zali ngai mama Congo. Na pesi bino nyo tumbote. Lelo toye kosangana awa kaka pona Congo. Pasi o bande kuna biso aza komona. Injustice ezali kati na mboka na biso. Pe mokili mobimba lolenge bamemeli biso yango. Yango tozuli kanisitiri ya kosangana pona koluka kotia mayele na moko na moko eloko nini tokoki kosala pona mboka na biso Congo. Na yango na bengi bino bandeko na ngai. Baninga na ngai. Bayaya, bambuta. Toyebani mingi. Epai bozali. Mbala sima bovanda te. To telema. To sangisa mayele. Po to meka kobikisa.
mboka na biso mpe tobimisa ngo na bowumbu oyo ewumeli mbala ya nsima nakanisi tokosangana biso nyonso soki boyoki lisanga mpona bana ya Congo botelema toya totia makanisi nyonso esika moko mpona kobimisa mboka na biso na pasi oyo eza nango na suki wana. Bon, na pesi mbote nyonso kwa bakongo nyonso partout dans le monde nazasi ndeka bomoni toye awa toza biso nyonso bakongo donc tozo lancer mbela epai ya diaspora bakongo donc bakongo kaka bino moko bozomona ba injustice oyo ezoleka na kati ya Congo central mpona biso bakongo nga nalobaka ngo depuis 1960 ba injustice oyo ezalaka kaka yango bakongo bomoni biso toye kosangana awa toye pamba te toyende sikoyo kolamusa bakongo nyonso ya diaspora bo rejoindre diaspora bakongo bato abundu ya Congo te awa bomoni bato abundu ya mayana pete kimbangiste pete mais bakongo donc bandeko boya tobandi na Paris naza sir tokolanse mpe mbela tokutana na Belgique botala ndenge bamwanda nseni baza humilie na kati ya ville ya Kinshasa donc bandeko na biso bakongo tozolobaka yango toza baraciste te mais eza nde baréalité oyo tozomona biso bakongo mwanda nseni bazwa biloko ne tu babuka babuki bakamino babuki bandako asenga te soki asengi ekomi ke ye aza kolabo mais toyebi baoyo bazokolabore na leta mondimi baoyo bazosala na bango yango bakongo tozokosenga na bino boya korejoindre biso tolobela Congo central kaka mpona ba injustice donc na suki wana ingeta ibobo diaspora mobila bote na bino eyokutana awa lisusu toza na Paris ezali mpona prise ya contact biso nyonso bakongo ndenge bandeko nyonso batoloba toyebi ba injustice ezoleka ya peuple Congo nyonso yango toyokutana awa mpona tosolola tofanda place moko tosolola oyo nyonso aza na ide na ye abimisa mpona Congo na biso bakongo tokende liboso donc bino botikali na bandako prochaine fois bozanga te boya place tokotia réunion date ekopesama na jour ekopesama na lie donc bozanga te boya kopesa moto nyonso aza le bienvenu aya kopesa baide na ye nyonso bakoyamba yango tokoyoka bato nyonso donc matondo na bino nyonso botika na bandako boya tozozela bino donc eza komandeli mwana do bakongo fo botelima donc bolala susu te fo kotelima mpo ngonga nde yangoyo vraiment donc diaspora bakongo tozoloba donc mutu abandundu muyaka Congo Brazzaville mukongo yangola yaka vraiment donc yaka vraiment donc tosangana po tolobela Congo central tozolobela kaka Congo central mpona ba injustice yango tozolancer message epa bakongo nyonso ya diaspora donc ndenge tosangani boye eza mpe toye kosakana te bato ebele bauti bandako batiki bandako na bango bauti babisika bauti me baye awa donc baye pamba te mpona susi ya mboka botala ba injustice eleki donc yango toye kotika message epa mokongo conscient donc rejoindre diaspora bakongo ingeta